la place tokomi bakizengi dala ndenge tokomi bakizengi mwasi akomi wese mwasi oyo nzambe asali na bakapasité nini oyebi ke bagrâce na bakapasité nzambe apesa biso apia mibaka amen. Omoni mbwa kuta olinga te mbwa aolinga te basala ye makambo mwasi azosala mokolo mbwa olinga ofunga munoko te tia ye kaka auswao mbwa kuta oboya kaka asa nango nini ya naposa viande anaposa mokuwa ausa nango nini soki mbwa kuta olinga te bongo motu oyo nzatola sifa esande likambo ya éducation lelo mwana mwasi akoma kokanga akomi koya na kabelo ya awu mama moteki masangu to fufu na mwana na iPhone 13 atiango wapi oyo kamuta olobe ano mineur aloba nga nasunga ba parents moi ça me choque quand je vois jeune fille apeta tolo kinga nasunga ba famille nanga nasunga mama na ba parents na quelle manière ko mama na yo na âge na ko se débrouiller ka tami lukela pa aluka pe parce que responsabilité ya biso ya ba parents eza pe ko sunga mwana bana ko soutenir bango. Moi sexe à papi camarade mobile no côté la mwana na kati ndako vraiment ta le preuve maman toyebi bachantage oniki ayaka nango zemi nga déjà nakoma anti et puis yebango nga nakotela su basi te ya jibiti ouais so tali bien na ninga kotela su basi te po basi bana lukuta moi c'est ba nuire mon père soutenez-nous les femmes soutenir te jika. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save this to date, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. mbote na balandi na biso nyonso ya Jika Télévision balandaka biso mokili mobimba topesi bino bambote ebele bisika bozali ezali Jika mama bana ebele yaya bana ebele en tout cas zwanga na bakombo nyonso ndingine na suka bengangaka Jika parce que yango nde esala ngai nazala matombo mingi na Yesu masi ya Nazareth mopesi na pema mobateli parce que yenda salinga nazala ya solo donc comprendre ete Jika aza na plateau na ete parce que ezali na plateau ya mama Sarah Tola lelo te kobeta ne masolo ezali ebele nakobanda bongo te nakotala na ngambo alimami nakopesa papa bana ebele papa Joseph Magloire losako na ope mbote na papa biso kozali matondo mingi na star moko dina star na kati ya France losako na yo papa tike tozamba lola pandola yo mon vieux mon grand frère Elvis El Sincero na France papa mbote na yo mbote na libota na ngai mobimba losako pe na Fabrice Mami losako na Feli Mwamba en tout cas ingénieur Atenda Sango mbote na yo tike tozamba lola pandola yo Aurélie Bango la fille de sa maman losako na yo lelo tozobeta lisolo ya ba mama émission oyo ezalaki demandé na ba mama to na ba papa to lobila yango ya solo na sali kaka ndenge olobaki phénomène mwasi ya toilette phénomène mwasi azala complexe surtout likambo ya mwasi ya toilette ndaikalanga oyo à part Uganda à part Burundi na pimana ni libanda mboka ba pays mibale wana ya Afrique
nde oyo kala machama ko à part wana na mathématique koto za la sincère mais lelo tukumi komona na lali na lamuki wa budget za na si na sidil trouver na Dubai na kindaki ko sala nini na kindaki pe na ba moyen nini na kota mama muzingo te mbala moko soki Fabrice Mande azali zela moko nanga ya kofungola kamera to yamba mama Zara to la mama Losako maman Chika bonjour na ba communauté ya Chika News Télévision alors mbote na bino mbote pe na ba nyonso obo ngai pour s'abonner na Chika News Télévision. Merci beaucoup maman pour la complicité aux alaka entre biso mibale pour les bassins. Santé, ça va très bien par la grâce de Dieu quand nous avons un moment qui quand on va battre. Quand on a un moment qui m'a ça. On a maintenant battu c'est ma case fait que ça pour faire ça la case. Te mengane na zabo na ngapi na zabo na comme na ba business na bebe. Woni mikolo ba business comme ma case côté Dubai. On travaille. On a évité ngapi na côté de la nationale pour côté kana mazuna na sababu mais qui peut te battre na ba agence na bango so yo kande na loba kuna na fungola agence to yende yo ko ti bende te ngaka to na yo ka ki yo posala ki ngabi na créer ba recherche c'est comme ngabi na créer ngapi anga mo agence yanga te sala maka de bouche alors ngona nde toujours boya il fallait que yo linga ka tonga na loba to sali mo elo la sona pole yo mama ko so ba congolais te so ka mninga ko moteka maki so ngapi ko moteka maki mo futi ngapi na ko moteka maki yo na la to viva bongo ndeni ye futi ngapi futa nga Balak Belgique TV News bon comprendre c'était pour amuser la c'est ça maman na ngai to koti na maman likambo na biso ozo ka pesa ngama sikubela moi c'est toilette, moi c'est poubelle, moi c'est mille. Au bâtiment, c'est tellement comment porte-à-porte. Y'a na Dubai, femme de toilette. Femme de toilette. Femme toilette. Porte-à-porte. Porte-à-porte. On aébika femme de toilette, femme poubelle. Tiens, y'a na porte-à-porte. Porte-à-porte. Kasi y'a na femme toilette, moi c'est WC. Aïe! Moi c'est WC. En même temps femme, en même temps toilette. Moi ça comme ma toilette ndenge kasi comme toilette donc moi si en valeur qui en fait c'est pas ba arabe ok et surtout ni na Dubai la côté na Dubai ba dit moi si arabe na valeur alors moi si ba comme ko sali c'est na makambo ni ya mako salati et ba sali si pourquoi moi comment ça va na katona parce que c'est le bakanga qui a kokanga bale parce que on a na bisao atambwa omoni mbwa kuta olinga te mbwa olinga te basala makambo moi ça tout ça la mikolo ba olingo funga mno to chai kaka auswa mbwa kuta oboya kaka asa na ngoni yana posa viande ana posa mukua austa na ngoni soki mbwa kuta olinga te on zato la s'il vous plaît bacha ye kaka watu na sima tonde ni na kopande tu mama fungo matibala ndibazi bazebe le toilette na sa komuni akenda kufumba tonde ni mama okoyeba acha komuni kasi fungo mate mama akofungwa mama nazo ya maleme moi c'est akomi wese okay moi si o nzamba sali na ba capacité ni webi ke ba grâce na ba capacité nzamba pesa biso pe nzamba amen place wana nzamba sala injustice makasi apesa mibali te biso tobota ba président biso bato na magazine ya président biso oh roi biso nani Bill Gates mutamema 9 mois mais moi si akomi eloko moko ezanga ntina na nyama akomi na palais kasi biso nyonso tozotyaka aza kati po toza basi nakobi longola te mama toza na kati po mwasi moko azolala na mbwa mwasi moko akomi toilette eza en général tobenga ye femme aza mama mwasi akomi kokende bafuta ye mpongo po afungola moko ishasala kaka okomi ya kofungwama po mitasa elokaka sur le plan spirituel kaka eza eloko ya mabe eza badeshe te so na bino akanisa na omona place baotya mwasi
et ça la passe. Moi, je veux ici ma valeur, ma capacité dans l'union, on a $10,000. $10,000, voilà, nous sommes sur une femme de tout. Et comme ça, il y a famille, et il y a une place. Donc, et c'est pour ça qu'on attend, on a fait partout, on a TikTok, tout Instagram, tout Facebook, tout YouTube. On a impressionné par nous que nous avons tout parler. On se dit là-bas, on se dit tout ça. On se dit téléphone et à cher. On se dit quoi vous faites là. Et après, comment ça va nous trouver ça? Et nous, parce que dans les Afrique, dans les pays, dans les pays, de Makabamba, et nous, nous, et Tindi. Bandeko basi ya génération neti ya yo nanga bandeko bakona bana okiso kiboti bakona eza éducation na nanga passe parce que eza na ba famille pour excusez-moi le terme parce que même la Bible dit il y aura le haut et le bas. Donc toi na ba classe, toi na ba riche, toi na ba pauvre, toi na ba mendiant, donc tout ça na nyonso mais au moins na ba pauvre. Maman, vous êtes très bien éduqué. Ngai camarade na ngai abombi kombo na ye manda tanga na ye aza mwana mukambo pe apo azala so asangisi biso amemi so na planète à l'époque wana on a uniforme amemi so na planète donc comme na planète aba ye moko asombeli so taba asombeli so masa ye moko mwana classe hein tout ça en 5e. Ye mo azusa nyonso tout après l'école tobimi tozongi bandako toyokani tokosalika mo boye amemi biso planète wana planète mwami sika tokebi ataba biso mpe totya motuka akuna bao bazomela masanga somi bamasanga mama ye mutala na mbongo bisi mais quand na temps wana aza obinabina na piste ayo osignale biso bakopine nga bokete bozelanga moi azongaki okotenga mpenga $100 dépense asali biso de eleki 200 navandi sikoyo na mituni est ce que asali kilimbo mpo na pasi non na ndako atiki mbongo abimisi biso na mbongo na ye esali dépense à plus de 200 tata na ye ya papa na ye mais ake nyokola nzoto barole ye mpo na $100 nga na ndimaka na nga su te ke naosala kindumba mpo na pasi te misala osala eza tala ebele yango te mpo na pasi te mama kasi kotaka juma te mama kasi eza mpo na pasi te mama parce que il y a des choses à faire ata avec $100 tu peux t'en sortir dans le business mama ozuka na bwanya nyango na olingo ozala na formation ya business ozala nga na ndimaka su te moto alobaki nasali kindumba mpo na pasi j'aime pas nalinga phrase wana te ke ndenge bato baokee kosala monoko kofungwa monoko balia bakaka eza mpo na souffrance te faux il y a beaucoup de business à faire même ata oza na fond te eza na babusiness oyo kokota na bagroupe oyo kokota epermettre yo osali transaction ya kopo na kopo ozwi commission mais kasi nazokina bilamba otokenaisika basi wana okoma na kobali akenda kaka ye moko to eza na bato moko baza na se non bato baozala te ye batindeli ye biye basombeli na visa nyonso nini batindeli eka numero ya biye batindeli na visa ya kei baoriente ye hotel okobandi te hotel tel ntango okoma nda omona biso ya ezwi ememi ye place akokende osala esclavagisme epuis yaolia kaka ya motu badeshe ya motu ya lie biloko ya bien sante ekoti na nzoto salite mpo kaka eza salite ya badeshe oyo ekobanda na nzoto ya motu tende ebimaka eza maoni ko nazotuna phénomène ya solo kuzidi ekoma osala biso place mwasi akomi femme toilette mwasi akomi femme poubelle ezali po asomba lupango mpasi mpe eza po amonaki moninga na tiktok to na instagram aza spécial
eza en coinvier complexe eza eloko moko mabe eza fo oteyaka bana chaque jour nzambe asala bazalaka complexe te bana baokoma influence même na baekole bana mwa classe na bango moko ayaka oyo oketi biyi mikolo oyo nga naza nango deja ezo influence mpe bana oyo baza na iphone wapi mama biso na mbongo asombelanga iphone te ntango amonaka bacontacte ye kikope moko mwana osedi eya na parent moko aluka mwana na kishasa awa mwana bungi na mwana bungaki mwana kinda aseretrouve kaka ministre na traza cop baretrouva ye wapi ntango abima picha azokota kishasa baafishaki ye partout basignala 2 basignale bafina aoka pramba abomisa ye bala ye na bala mwana kolimba mwana achaka plante tatie biso kabila milaiti oyo basengisa basisa mama jika c'est l'éducation mosala si fo mosala moko eza tosala na réseaux sociaux eza kosunga bamama il y a des femmes de mères des enfants de mères de famille bafemme mariée bafemme responsable mais non éduquée comment et puis baokokopesa parce que on donne que c'est comment aza éduqué te aomona eloko opesa na bana te te kala biso ezalaka po oya ata na kaleso moko imponi na ndako yemame watomba okoleka nango wapi okolatela yango wapi ata bakabeli ye okoya nango wapi bana yebaka oyiba mbongo ngai petit frère nanga alandi nga pon na belle sœur nanga santa toyiba mbongo kaka papa biso landa etala kote tokomi tala place tokomi bakisengi tala ndenge tokomi bakisengi à l'époque ezalaki ba 600 000 francs congolais ya badépôt na biso ya bafarine ndenge ezalaka bato bateki nde bayaka kotika mbongo bayaka na bacarton mpenza bacongélateur wana minene batya bambongo na kati biso toyiba biso misamisami topaboli pesa 200 à l'époque à l'époque landanga bien on les a déjà on dirait $800 na mutu mais yo landanga c'est landa te mama tete yo yoka scénario ba pourquoi ake na 200 000 na ye nga mpe natika na 200 000 nanga belle sœur nanga mpe 200 000 na ye bia sikoyo yango batala toyibi te mama koseka te naoyebi so mbongo nanga nini esila mais kasi beta lisolo nazobeta nazoseka siko to okomi na place lia siko batala nayibi nanga faveur ya koyiba eza liande yango nde likabo c'est ça le problème wana bapériode wana telefone ebimi sika chez sem ezalaka $250 ntango ebimaka à l'époque okosomba telefone wana wapi okota nango wapi okosalela yango nini baninga na omona bango baosomba biloko ya sika ye bango papa mo ebii mikolo oyo na classe naza na makoki ata nasombi ekolatama wapi asali na 200 000 2 semaines oyebi 2 semaines wana 200 000 nasalaka tuleni nabombango na kisi omoni kota chasse to koseka te mama koyiba eza bien mais siko ekomi pema il faut zongela à l'époque omoni kive na biso kive surtout ya douche ya chambre na nga ezalaka bachasse do wana ekufaki ezalaka osala te mai eleka susu te nalingi mbongo na chasse oti na kati
et puis de style na tisa no histoire na ko timbo na kati wana et puis maso na beteleza ya ba 2000 ans hein 200 000 na 2000 ans c'est déjà combien quand même battu ba 800 c'est 800 moké pas 1000 $. où ça moké à l'époque na 2000 ans il faut ba dollars ya na combien na ba 2000 ans na période dans ba 150 200 000 $. Dans une bonne on a chassé. On a valise et Simbaté, bazo contrôlé partout. Moi, ça peut pas dire que son âme repose en paix, maman. Ah, maman, n'a mon âme ma bête na souka parce que modèle a coinsanga toutes les éducation. Ya banda oyo bisana bala misala nyonso. Bala mbelanga fute. Basu kwa bilamba na ngate mais toza na bana misala toza na lavandier. Bazo sukola ya batu nyonso ka ya ngande basukola te to conforme non bazo swana tout moment na papa moi pe ana mwana za mwana mwasi pasala musala ko sala boete mama jika nazimbongo na lingi na kotisi wana na fandi 3 jours ngamona moyo on dirait baokanga te baobenga bazo benga plombier baya ko pona lungu na lungu mbongo wana place ya kubo manga tipo mama wana puya kaba valise ya badunga bombi selo oh nini Sarah oh nini moi ça zaka boete kale so moi si faut la propre asia kapa tout na place na roboma mbongo ezate chika na bimisi mbongo kunya kiba bot siko ya ba 500 na raisonner na chambongo wa chambongo sala basela yo na chambongo éducation akala ekilelote yakala tuna ba na seretule place ni ko chambongo ba ko yo chambongo wa na berso mwana grand frère na longola musi na classe yango mama jika na ke classe moteme esimbatela ngambo na soki bakuti yango mutu moko aye kotoka mwana changer soki nini bakuti yango eza problème na longoli 50,000 nake nango classe nasombeli classe mobimba ba moni mama mo azotekela biso mikate nakanga basa mikate tolia sale mobimba na bafanta bongo place oza na pe ya kosomba ata soutien oyo gorge eza te okokuta nango wapi omoni différence ya kala na kilele eza kala te po eza na periode na bino wana pe bana pe bazalaki mabe bazalaki pe ezaka éducation eza nde likambo ya éducation lelo mwana mwasi akoma kokanga akomi koya na kabelo ya awa mama moteki masangu to fufu na wana na iPhone 13 afiango wapi lada nazopesa exemple mpona bato oyo bazolo bato ya rapasi te nazwi mbongo wana 50,000 nakendana moto ofundi bamikate landanga nasongi na baji je crois baklasse na biso so baotalanga baoyeba histoire oyo naobeta oyo nga nazosala badwa bongo baoyeba teke mbongo bakokanga nga na camarade nanga misato bafutela bao million wala fika mbongo esilika te ondie mbongo ezaka nazi oyo etikalaki na sika maka nanga yokeela oke ebombelaka pa bino sakomba eke nango lobi yaka nango susu tokolia suka boye nakomolesa nanga bakamarade kofuta ya bakamarade classe bongo kaka ndambo etikalaki mama oyo scénario na obetelo te ndambo etikalaki wana ifo nalongola yango sikoyo na berso na otyango wapi omoni ti lelo mbongo wana place na kunda yango eza ti lelo nayebi te soki mabele me wi nakunda mbongo wana nyonso nakanga yango na chasse na timola aye nakundi so eza te ezali mese bebe chaleur nazali na shwa te ebebe ekatani naki nakotyango wapi tala sikoyo nga nakunda mbongo kutu ti lelo nazwa te mpona kobanga surveillance ya mama ya bato ozala bango na ndako cela veut dire que ndenge opekolanga mobali Jean Paul oleka wapi
place eza te kotinda kuso tanga nazala so batindinga landa so mama tindinga so nakomi na porte mama mutatindinga so nakomi na porte papa azongisima di ok api mama tindinga zonga kuna batesa mwana musala lelo éducation mwana sikoyo tunanga pete tosuki wana tete mama nazoyoka mikolo eza epa na oti leki na nga sikoyo alandinga po yo tunanga mbongo esikoyo tena obombango ya plafond ya chantier bato bazwa mbongo wala bamason donc posa oyiba zwa kasi mbongo yango mpo ozwi sala nango eloko sikoyo eseneka ojo sali nango eloko okota na ngwapi wapi mama bakontole ona elamba olati elambo donc tala na papa na mama baoswa na likolo elamba papa asombaki mama amoni te ntango olati mama atuni na asomba olati elamba ozwi wapi o papa moto ayelenga akendeli na mobali yango elamba oyo osombela esara yo moi te ke sara aza moto ya monene osombela elamba ekangi nzoto bo éducation wana nde ozozanga biso lelo eza te parce que lelo omona mama mpona pasi apesi mwana accès azwa mobali moko aza na bamoyen po asungaka mpona pasi papa apesi mwana accès akenda koluka bapara balali okamina kokoko 0 mwana okota bafungola viaini bambongo bofungola bana ebele bali oyoka moto aoloba ana minere aloba nga nasungaka bapara. Moi ça me choque quand je vois jeune fille abeta te lokima nasungaka famille nanga nasungaka mama nanga bapara nanga ko mama na yo na âge na yako se débrouiller ka ata milukela pa aluka pe parce que responsabilité ya biso ya baparents eza pe kosunga mwana bana ko soutenir bango. Donc ozomona ke baparents bagérer bapase na bango te ata oyo asentaki mwana tikili soki osente mwana batikeli yo mwana oza mama assure éducation mwana wana ebilobi na ye te débrouille toi fait quelque chose kozela te nzambe akofongola likolo te mpo mbongo ekoya ebi mama saranga na fonda na njili bana système ya héritage ya famille déclaration njili bakolimisa héritage ya famille eza ndenge nini lipango ezalaka ya koko ya koko ya koko koko ya koko wana akufi atikeli koko pe akufi atikeli yo sikoyo yo mpo boti bana na yo wana bana na yo mpe baboti bana na bango wana bana na wana mpe baboti bana wana donc bazokosentaka bango kosentaka nde kosentaka donc mwa phénomène namoni yango mwa mingi lopango ya koko ya koko ya koko sikoyo bakoko mpe ya bakoko ya bakoko mpe ya bakoko mpe baza kofanda wana sikoyo mona neti famille na bongo so baye kopropose service ya Dubai est-ce que okoboya ma sœur aoboya te mais eza na suka te mama bobwaka nzoto na commerce c'est très important le moyen le plus facile mama yali mokili mpona oreso te motu nyonso ayeba oteka te ngai natanga journaliste na mibwaki isi bonelo nyonso soko olingi yango kolabora yango na nzambe osala totangi yango te mama tokomi na suka na sujet ya mwasi toilette eloko nini okoloba ya mitoko na makambo abele oyo tomoni bato ebele balobilobilobi me na mokuse kaka meloba nanu conseil mpona pasi oyo bakokende Dubai kwenda kutuka mpo bakoma basi ya bambwa mpo bafungola monoko basolola bango. La femme d'aujourd'hui aza responsable du demi mama telema sala mosala telema kota na business telema luka mbongo bima na kati ya futilité bima na kati ya complexe bima na kati ya basonge na kati ya barêve mona réalité oza nango otala vi na ye luka eloko mongo ko osala oyebisi nzambe na vi na nga nasalaki ndumba te naka na $100 onina bandeteka nguba pambolanga na nzela ya commerce oyo nzambe apambola o babiso basara tozweli yango moni makambo na osalo nazweli yango diplôme te
natangi dango te eloko moko te pe na rêva même pas na vie na nga un jour na comme journaliste, c'est-à-dire eza moyen oyo namoni eke te nasala quelque chose peut-être nzambe akopambola nga na nzela oyo et nasali quelque chose parce que nga na bandaka koenvisage business donc nasali business na kweli nazalaki su na fond te na mikotisi tika nakotisa nzambe esunganga nzambe asunginga makoki emonani naza kokolabora ngo na business. Alors peu importe ya mosala nini oyo kosala associé yango kaka na nzambe nzambe aeshua jamais. eloko nini okoloba maleta na biso mpona baagence oyo eza koteka bana na biso bandeko na biso ya basi mpona kosala kindumba na biso ekomi mpasi mpona leta parce que eza en ligne cyber en ligne okanga nani kriminel en ligne okanga nani eza mpasi mpo gouvernement kota makambo aokokaki. Merci beaucoup Maman Sarah tokomi na suka sujet ya suka na 5 minutes mama na ngai en tant que maman omonaki makambo lekaki komona ndeko mobali kaka boye dans le vide ake viole mwana ya camarade na ye c'est lui en tant que maman tomonga mama ebele esili bango mpasi yo en tant que maman mwana ndenge esalinga mpasi te mpo deja tokoli na chantage tokoli na chantage toza na monde ya YouTube toyebi chantage mais oza mama oyebi makambo wana video eza ti ndenge tozosala makambo oyebi ke oza mama video eza chantage e moko boye esala makambo neti ki mama omoni sexe ya papi na lion omoni sexe na mama na ngai oza mama omoni sexe ya papi camarade ya mobali na okotela mwana no na kati ya ndako vraiment ta les preuves mama toyebi bachantage omiki ayaka nango zemi nga deja nakoma anti epuis ye bango nga nakotela su basi te ya judith ouais so tali bien na ngakotela su basi te po basi bana lukuta moi ba nuire mon père soutenez-nous les femmes soutenir te soutien nanga pa basi osala quelque chose obima na ba futilité c'est ça mon soutien envers les femmes à nos enfants nakoyoka te mama bima na futilité zonga na ba ambition na yo il faut faire quelque chose dans la vie botika o po na ye boye na sepela na ete tokosela ye ka violaki mwana nga non ce n'est pas bien ezaki kokoza mais c'est ça mensonge c'est un chantage maman Jika maman nini ya kolinga autobetela wati kala kutu maman omona mwana azwizeni a changer ya ketike pande koni na masina tovanda wana bandal kimisieka ti akima ini so lelo sonye sila mama sonye sila nango ya kolala ngai sonye sila na position nini ole Fabrice bolimisa biso olingi na position nini na sima na liboso kala naona na beteli o témoignage na nga aka mpona kala soekao epuis tobanda otonga na bakartier bomoni bakimisi sara na quartier mikolo nde toyekotaka aza azeni aketiki na masina kwa mamale abotela kuna omona na kati ya lopango to mosusu likamwa mabe esalama entre ya na leki to babundaki to nini bazobomba yango ata bakafamila mobali aboti libanda baye otikele mwana mama azwi mwana famille na ye kotuna ya bi mwana camarade na nga nde nazobokola apoyi ata koyebisa famille neke mobali asentaki baye kotika lelo ka ntango bazoya na message ya kosente telefone eza de apepe ntango olobi likambo wana nabiakaki video moko ya mwasi marie azodiskute na mobali na ye na chambre mobali na ye atelemaka te zoka nde akoaregistre makambo mobali na ye akolobaka nakofanda na yo te nasali 4 ans nga eza kaka nga nakokotelaka basi jamais mwasi aza na bakapasité nyonso nzambe apesi ye na pouvoir koleka mibali nzambe asala injustice place wana te nakokota likambo ya viol bongo te mama Judith ezosala mpasi komona mwa mbala bato bapeti ye ndenge wana na likambo eza lokuta mama kutu baviole mwana akolingaka bato bayeba te meme na famille oza soni ndenge nini yayo kutu baviole nano te mais ofilme otie mpe na Jika
ngai nalobaka na réseaux sociaux nakoma otala eloko nyonso mpe na réseaux sociaux natala yango si eza vrai te so namoni likambo ebimi oyo 4e chantage po soki réellement ezalaki bongo bango mpo bana mipeko na mboka na bango koleka ya biso viol banga bakima mbangu na police mais ntango bakie police te nde bakriminal eza na monde nano ya viol ezalaka te ke atante akua ezalaka ka viol awa sikoyo nde criminal bafunde na poto bakanga ye pourquoi balancer ça sur les réseaux sociaux chantage mama tika motema mabe bamama bobima na mitema mabe bobima na bafutilité eya na bato mosusu baomona moyen kosan sortir na vie te omona loka arate vie orate vie te nzambe aza ya motu nyonso toyaka otika motu na mokili te problème na yo eza kaka bima na bafutilité zonga na baambition na yo fait quelque chose Dieu va t'aider bato mingi baomona bakoka kosan sortir te so amoni élévation moninga akoko supporter te il faut pas supporter l'élévation à baninga on zamba roulage le leur pèse à Judith so Judith au gérer à bien ta pesinga ce qu'on a sur la gérer à bien comment que la maman qui manquait non business c'est ça wana business en ligne formation na yo mutu ana fond te yaka formation est dans les 25 il faut faire quelque chose. C'est très important un message dans la Merci beaucoup, Maman Sarah. Message à Souka, tout le monde a caméra. Tes messages dans la Souka, na on la kaba maman parce que na mibali wana mona ba dépendant na biso. Au plus to konza mibali eza na basi que soit le mobile ne ke ndeko no ko pesa ta infanté mobile au salon. Eza na basi soit le mobile ne ke lelo bimate au bimate donc to diriger ba et ça pour ça ba pesa biso beaucoup. C'est ça. Donc quand on va pesa biso beaucoup c'est que biso na mibali wana to diriger ba on mape. Alors maman donc on a nzela bima na distraction et puis comment ça na sambo. Voilà, merci beaucoup na batinyo studio ngai ba vrai na nga babone na nga kande na utolo ba boss abonné awa namoni président bébé maman Nathalie Dalia Onyema Elezer Kan Sarah Abole Ozia Masamba Sol Mbemba et puis jusqu'à la Pamela Kabeya Debo Bouchab Clara Fikia ou en tout cas la précision de Bambo c'est la Kikela Binania tout Bambo que la vie ici là vous allez merci pe na maman Judith no ya mbina. Merci beaucoup maman Sarah ndenge ko ngini invitation na biso to beta misolo ya femme toilette et ekomisa mikolo mokili. Matondo mingi na balandi ya jika tibenis to komi na suka eloko ni sila kafika Yesu masi anda sila kafika biso to suki awa. Ndeko mosi olandi maman Sarah ngana zani eloko ko leba ku. Eza soni ko nini. Yaya teka makalo. Eza business. Ya mwasi teka ngumba. Eza business. Business ezaka okende duba yo na badesha city. Business ata makala. Ya yeza na ebele abanda na demisat lelo akoma kokende oya na kanye. Attention, commerce malembe ya pete ezalaka te. Nyonso eza commerce ezo permettre yo o respirer. Merci beaucoup. Lo sako pemboto l'équipe mobile magique à Tiboulouse. Nazo mona Fabrice Mande. Polemo kenda zaiki wana pona kwa assiste biso mwana suka na bango matondo mingi ya mobali. Merci beaucoup na Feli Mwamba moko ya bana lusako na yo ingénieur. Merci beaucoup na Rachel Mande famille na ngai mobimba papa Joseph Magloire na kati Allemagne papa lusako na yo futur député na 2023 tozali wana pona kocha yo maboko. C'est Yesu Masia Nazareth azindi tete kufani mbala sima. Ciao, je vous laisse. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440.
Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.